nakanisi ki vous a bien ngape naza bien tozaka pe na Dubai donc tosala na 4 semaines yawa yango nazomi ko sala bino ba video mu colonials to moko isoko na biso ya lelo otokosolola eza pesa na liboso merci nazui video eutina Congo batindelinga ke eza na balie abenga oni na mboka eza batu ba komosala ke bazui video nanga mingi ba papa bazui obe ba mikolo bazui video nanga ba otala ngolo kwa television sima nango bazotuna ba question sikoyo mutu moko ayebaki mutu o ayebinga ebisi bango keto yebiye tozana mutu ayebiye po bazaki na posa ba tunanga ba question bino mo boyebi na mboka na Afrique ba email bino nyaso ona poto boyebi ke boko komelanga email so ke na video na ngai email na ngai zawana ko komelanga email ou bien komi na commentaire mais na mboka surtout ba papa ba yebi yango te yango ba ndoko luka mutu ayebinga pona ba ko tunanga ba question merci na nango fier ke na mboka na ngai batu bazotala ngai merci ouais nazwaki video yango batuni ngai question ezalaki pona alcool soko zomela masanga esalaka nini na nzoto ke ndenge nini okoki kotika ngo ouais eza histoire ya mulai eza vraiment histoire ya mulai elo to banda ngai na mela masanga te na ebi kutuguna ngo ndenge batunde balandaka guna ngo te po ngana mona ngo solo donc na ebi tende nini bo melango mais ezana batu balingango ezana batu ebele balingaka alcool ke bo balinga alcool te surtout biso na poto ekoma ke na biso ba jeune na ebite na côté ya ba africain mais côté ba mindeleza ke soko lobi komela alcool te ba otuna yo pona nini eloko nini na famille na yeleka pona oboya komela alcool donc ekoma ke soko zomela alcool eza bien eza normal soko zomela alcool te eza bien te donc eza normal te normalement faut changer te soko zomela alcool te eza normal soko zomela alcool eza normal te mais biso ana poto ekoma ke soko mela alcool oza normal soko mela alcool te oza normal te ouais ok to banda histoire na biso alcool esalaka nini na nzoto alcool eza poison na nzoto na biso nyonso tout eza poison surtout na baner poison baner na donc ata omelango mukie soko lobi komela mukie kaka donc soko tika eza de poison mbala moko no meli okitiswa eza de poison na nzoto na biso poison eza de poison ya nzoto bobimba mais o vemeta kaka vraiment eza baner hein yango monaka ke soki mutu ameli alcool akomi aza susu rapidité ndenge azalaki akomi kosala malembe ou bien réaction na ye ekomi eza su ndenge ezalaki te malembe pe donc sozo melango pe mukolo nyonso tu omona okomi ke motika ngo so ezate na motika ngo so ezate donc eza poison na nzoto na biso poison ndebo kansaka poison wana soko ezate ke ba peut-être ba poison mususu meliango kufi poison ezebo mayo malembe donc okufa na mawa hein moni cancer nde ba bomaka cancer abomaka ça azokende tsa na suka nango donc mawa mutu na sako momona ke malamu guta ke na yeke a souffrir ndenge mona na alcool eza poison soko poison eze bomo malembe donc ebebisaka ba organe nyonso na nzoto mais ovema takaka libusu ya makasi eza foi pona foi mutu soko meliango ye mfa bimisango na nzoto te asala travail na ye musala na ye makasi foi ba organe nyonso tu na nzoto foi aza likolo pona ye aza organe moko soka baby ou bien soki esika moko ezabeto ko kata ya kobota lisuka ye mutaza bongo ba organe mususu ko kate ke ebota lisute mais ye pa za soka baby ye nyonso tout donc azalo ko rente poza ezaka ya moko ireza mibale so balongoli moko okuvivre na moko fois nyonso soki baby fo bazo ya mutu mususu batsayo ango wana nde soki bazo ya mutu mususu batsayo kufi
batebele na cancer ba kufaka pona cancer te vraiment ba kufaka pe fois na bango ko bisa so microbe na nzoto te microbe wana etikali na nzoto yango ba kufaka mimi ezala bongo mimi so yoki mutakufi na cancer eza cancer te bien sûr cancer muté bomie mais asali que surtout sur métastase et comme na cancer a boti bane comme na foie suka yangwana na chemi baloba ke so kaka foie na yo azui cancer okei ezala biso na naturel so to traiter cancer eloko to bangaka eza foie eloko to takaka vraiment ke asala ka bien abeba te foie azali numéro 1 eza organe c'est nécessaire dans notre organe c'est nécessaire mais foie aza vraiment important dans notre pour yimta bimisila biso microbe dans notre yena rein mais foie salaka ebele foie salaka ebele ko le rein rein abimisa kaka biloko ya apasaka makila biloko mabe abimisa apasango biloko mabe abimisi biloko bia azongso no makila wezeke na nzoto foie yimta zwaka biloko olie wana oya bien wana apesa na makila donc foie aza nécessaire makasi sikoyo alcool atakaka ye makasi kolika ba organe nyonso to ataka ba organe nyonso tu ataka motema so abando take motema mona okomi na problème ya tension okomi na problème ya tension ezala pe mingi so mela alcool mingi donc bat mususu bazana tension batala tam susu ko tiki no alcool tension na opeke kita nango donc mais mingi atakaka foie hein. Donc il y a les bosso attaquer mutu yango ça son réaction ndenge et singélité ba nerf na yo donc okomi malembe osa su musala réaction na yo eza su ndengo bando ko sala te atakaka soka attaquer motema okomo mata tension soki akena foie wana akena na foie mais soka attaquer foie wana ndo ko wana on va dire stop pona on peut se maladie belé maladie à foie et belé donc e bandaka nanu na e bandel de so wana ko to mela ona no mingi te bila ne bande déjà foie na yo akoma na graisse na graisse na ba huile et comme na ba graisse ko bokane se balobara ke so boki ba docteur na bino balbala bino so ko zana maladie wana ya graisse na foie balbala no otika graisse est-ce que alcool azana graisse alcool azana graisse te alcool azana nini na sukali vous comprenez sukali donc sukali muta asala maladie wana eza kaka diabète te mais toza nzela wana te toza nanu na foie donc asala ka graisse na foie asala ka inflammation ya foie yango sikoyo mona so ekomi makasi inflammation na so ekomi makasi asali cirrhose to benga kango loka ba pota sima nango ekomi cancer donc foie cancer ya foie ngana banga ba cancer belete ba cancer onga vena zalaka nango fonatala eza cancer ya foie na cancer ya pancréas cancer ya pancréas no simba kutute na simba mbala moko wana ndezalaki moto yo camarade papa na ye na yebike bango ba yebike soki likambo salami ezake normalement soko za nango orumela kutute cancer ya pancréas orumela te donc eza cancer ya kendaka noki donc eza cancer ngana ovena tsaka boy ngana banga malade belete pona na traiter mais wana vena tsaka boy donc il faut ko keba donc cancer à foie cancer ya pancréas et ça la rappelle soko zomela masanga mingi et matisaka tension p et loko pe salaka dépression hein alcool soki elikyo na nzoto soko komi mutu kokotika soso alcool te epesaka dépression ouais question so ezalaki ke ndenge nini kokotika ngo biso na poto tozana ba thérapie donc tozana ba esika esko okende kuna ba aider yo donc okota kuna ezalo ko hôpital na yango ok kuna ba okoti ovandi kuna 6 semaines 12 semaines ebité ndenge basale la kango okoti basali ba traiter yo obimi balongoli yango
obimi nga awa na centre na ngai toza na centre ya drogue ya alcool ya dépression ya bana ba jeune mimi tozwa ba jeune nalinga aider ba jeune pour bazope chance na vie nga na sala boende na sokola bango foi donc nazolongola bango ba poison ya oyo etondi na foi pe barolia sukali te na longoli bango sukali barolia kaka ndenga na explikaka kolia ya bia ba légumes na misuni na mbisa mai bakolia sukali te pana biso pe baningana mingi donc bala so bala mungi na tongo beta box tozana ba traîner ou ba traîner bango de so bala mungi na tongo loka liboso basala fitness no fitness so ba sisi fitness na balier si manango devoir bazala ba devoir nango siko na Afrique kuna na ebite so ba centre waneza boyipsanga soeza te no ya osala ngo mutali boso ba centre waneza so ba centre waneza ezala bio kende kuna po eza maladi donc soki ozoko otika susu alcool te komi maladi eza moi pasi po kokayo moko kolongwa eza pasi po kokayo moko kolongwa na esika wana yango ezala bien so ozana mutu oyo a aider yo po a aider po ozana posa ba faut ba pesa na ba kisi faut ba pesa na ba vitamine faut alcool pa benda ka ba vitamine ba minéral ebele donc il faut zala na mutu oya aider yo le kanga na ebi vraiment traitement na Congo tendenge zalaka na o changeango na octobre no ya na Congo natala biloke bele kuna ndeni basalelaka wana nde na ko expliquer bino bele na Congo eloko boeza le kanga ben na eka defo na Congo na tambuli pe na hôpital ite ka mbala mona kendaki mais na ebi vraiment système na bino na Congo te mais soko lingi ko tika ozana posa mutu bengi mutu nga soki nga yo na Afrique na lobina papa so oza papa oza na mama olobina mama ke atala yo expliquer mama oza na problème boye olingo tika mama aider yo koto wana donc soko lingo mela mama botola ka yango donc na ndako eloka liboso no na ndako ezala lisusu te na ndako alikole ezala sute eloka liboso ya mibale kokuta na suna bato bande ko mela te kokuta na bato bande ko mela te poso ko okuta na bango so bazomela yo po mela donc poso wana po tika ngo ezala moi passe loko ya misato nga na lobake faut remplacer loko soko lingo tike loko ezala bato ba mela cigarette soko lingo tike loko faut remplacer ngo na temps oyo ndeti ozana posa ya alcool soko faut luke loko mususu oyo okoki ko remplacer sika wana ndeti to loba ndeti nini esika olinga ko mela masanga omeli mai ya gaz oyo ezana gaz na ebite na Afrique T'es na Afrique so eza mais ngana pesa idea bien ngana pesa kisi moko pana bino na si bozana matiti mama benga ngoni Congo bololo eza bololo na lobiango Congo bololo fezala donc matiti eza matiti nyonso eza ka bololo tant nyonso soki ozana posa masanga osali donc osali de tino de na tongo déjà soko la mko sali tino wana bando melango so posa masango yeli yo o mela eloko wana bololo pe eloko wana bololo azo sokola foi azo bimisa azo sala detox donc azo bimisa ba poison wana so ba poison wana se bimebele pe na nzoto posa nango pe bandoko diminuer ce qu'on a ebi et bandoko diminuer donc soki ngayo no remplacer masanga na longoli na ndako ezala lisute no kuta na pesu na bato na bande komela ngote no kende pe sika bande komelela ngote biloko nyonso no bande komelela ngo oyo peso ida komelela longoli ngo na ndako sima nango osombi ti Congo bololo wana so na lobiango bien ozomela wana so zana posa masango meli wana bien sûr eza qualité ko si so posa wana te mais na mutu tozalaka soki o remplacer loko et que de noki que soki ozo remplacer ngote pe eloko ami balé ezake e na bololo wana ezelongola yo ba poison eza na foi bandambo etikalaki na foi ya alcool wana ezelongola ngo noki soki ezelongola ba nini wana noki posa pe kesila noki na ebite so bo comprendre ngande na lina loba donc bien okende na thérapie sika bato na hôpital o bato batika kango na ebite soki na Congo eza
po eza muta Congo mutazana Congo mutatuni ngango na ebite soke za te ozwi mutu oya aider yo po yo moko eza vraiment pasi po na moko ekoma po eza po ça na ngwe bando kozali omona ko melaka po sentir bien parce que faut ça na mutu aloba non mutu on peut faire la dire faut ça makasi pona boando ko swana boando ko bunda donc po yo eza pa na yo eza lokwa ngalo bango alcool ou bien cigarette eza sata eza sata pona yo moko yebi keze bebisa yo moko yebi keze salo bien te bozo lingango ko lingo sala nka sata ese loka sata donc soko comme sika wana donc osala mutu nyoso mabe pourvu ka komela alcool na yo hein batu amela ba kuma za pe maladi ya alcool ba kosa ka mingi donc esa sata ese loka sata yango wana fozala na mutu oyo vraiment o aider yo soko komi na place wana yemo na zoboto lwango alingi to mela contrôler yo air nyonso tu sima nango zo mela ti wana ozolia na yo bia ozo mela ti na wana ke rumela popo sana ezanga yo mais un jour ekozanga un jour ekosila mais soke sili soko zo posa wana sila no yo ndongo za wana lokoza kina maladi ya alcool ko mela tali tanga su moko te na vina yo soka ko mukoloka ko mela tali tanga moko ma ozongi su na place wana donc ezala ka bon mutu azana maladi ya alcool soka tiki ya ko mela sute donc on le no mela ka vers moko non para bino ezala sute so da so tika kyango zo melika ka mukie ozongi mbala moko po mutu na yo ayebi yango donc ayebi yango kotimba mo na place ozalaki liboso mutu na mela masanga te soka meline masanga moko ou bien na abela maladi wana soka meline vers mo esale loko te me pa na yo loko zeki na maladi wana so melika vers moko zongso na place wana ndongo zalaki maladi donc o mela lisusu atanda mbute. OK, j'espère que nakanisi que na expliquer bino nde boko comprendre dango. Donc il faut comprendre te bolobi na ngasusu wana na bandele susu bien na sale mino video na bino moko kaka na tindili mutoyo o atindili ngai ba question na bino alaksa bino. OK, nazana fier ke na mboka na ngai na mboka ba ota la video na ngana nango fier vraiment. Merci, botikala bien, au revoir.